Bonjour, bonsoir, Nabatunyon Sobalandaka, Mama Doris, Lema la personnalité. Merci na patience et fidélité au bozalaka nango pona kozela. Mama Doris na Lema na bino bolingaka. En tout cas, merci mingi nzambe na ngai apambola bino. Je pense que boyebi lisolo oyo etambola ki monde entier, etambola ki mokili mobimba oyo lisolo ya Mama Mimi na vice-gouverneur. Mama Doris Lema ndeka na ibisaka bino femme au foyer, mère de 5 enfants, très occupée. Nazaka na occupation ebele na zwa ki temps ya ko lobela penza problème ya Mama Mimi te, mais lelo oyo lokola nazwi vidéo ya Mama Mimi aza ko sepela, Mama Mimi aza na joie, alobi boko sala eloko moko te, bino nyonso bofanda ki pona ko lobela masolo na ye, boza mikie devant ye. Alobi ba chroniqueuse, yekuta bengi bino ba chronifuati, o bofanda ki pona tina na ye pona kobeta masolo ya Mama Mimi boza eloko te, bino nyonso wana boza sans esprit. Ye abanda politique ya tongo, Mama Mimi abi abanda politique ya 6 heures, alobi aseki ndeko na biso papa Eliezer na papa na biso Molière o bafanda ki na plateau pona tina na kombo na ye. Alobi papa na biso Molière na papa na biso Eliezer babandi politique ya 18 heures, ye abanda politique ya tongo, abeta babali ya likolo, asala makambo minene na bamboka kutu oyo ya loi na Europe place ya fandaka, abeta babala likolo, azwa misolo ba dédommage ye ebongo kaka mboka lokola Congo oyo eza na loi te ekokende na ye wapi. Mama Mimi aza ko sepela, aza ko seka, alobi eza kop na ye, ya betaka babala likolo. Alobi akobeta mbalo bale oyo ko ningisa mokili. Po azana na ngambo ya Congo Brazzaville, alobi azoluka abeta bale oyo ko ningisa mokili. Bale wana akobeta ngo soit kozala na bureau ya papa na biso papa na biso Kamere, ou soit kozala na bureau ya papa na biso président Chilombo Antoine Tshisekedi, ya mso ko beta bala likolo oyo ko tambusa mokili. Yango ba mama bo sala attention na Jezabel oyo azako circuler, oyo azako poussa na pembeni ya bakonzi, ko kanga ba photo na bakonzi, ko welela bakonzi. Bokeba Mama Mimi aza une femme dangereuse, oyo atiki kimpene ya vice-gouverneur Banda alobi kutu kimpene ya vice-gouverneur ezolobela ye eloko te. Yango bozomona nga Mama Doris Lema na leki lelo muke na nganzi ya kusaka na ve. Yango muke na kubokila bampangi na munu ya Matadi, bana nyonso ya Kimpese, ya Mbanzangungu, bana nyonso ya Chela, bampangi na beto ya Mwanda, ya Boma, ya Luozi, beto uizana, beto mebenga bampangi na beto ya Bandundu, beno kuiza, beto uizana, samu na problème ya tata beto, vice-gouverneur, ya Congo Central oyo Mama Mimi anime monisa kimpena ni na nganda ya nganda ya kenganzi ya kusaka na ve. Beno telema, beno sala ba marche sam na problème yayi. Mama Mimi ke na mpe, an ke na ku vivre nandi. Mama Mimi ke na kachove, anime tuba ni ke na kachove. Kimpe na ya vice-gouverneur, ame tubila yandi ki mamosi ve, yake babale ya fioti. Mama Mimi me tuba, yan ke bulaka babale ya Zulu, ya uina, anime avertir beto ke, an ke bula bale ya Zulu, balumbu ke kwiza, an ke bula bale ya Zulu, anke bima soit na papa beto Kamere, soit na bureau ya papa beto président de la République. Mama Mimi ngeke suka Mama Mimi. Mama Mimi mboka beto ya Congo Central, toto ya beto ya Congo Central. Yake toto mosi ya luzitu, mke tubila nge bubu yai. Place nge kele. Tula mato yange. Toto beto ya Congo Central. Babakala beto ya Congo Central, bakento beto ya Congo Central, bake bakento na babakala ya luzitu. Mama Mimi ngeme tula musapi nange place bake tula ave. Bana Matadi muke na kubokila beno telema samu na mambu ya Mama Mimi. Beno telema. Quel scandale Mama Mimi.
Motema mabe mame futaka te. Tu peux avoir des voitures. Okoko za na nyonso ko za na ngolo bike na ganyaka na bakop na nga na betaka. Hein? Et ça est le côté maman. Les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, ba o bazalaka ba riche, ba o bazalaka ba mituka belé, ba o basombaka ba avion. Maman Mimi, le salaire du péché c'est la mort. Tant Nzambe moka zo benga nzoto na moto alobi que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Maman Mimi yo bongoli makambwana, obengi ba caméra, obengi ba caméra. Pona ba filmer ki mpene ya vice-gouverneur. Muke na ngazi ya kusaka na ve. Depuis na mwana ba image wana na boya même ko sala ba émission, hein? Na moni vice-gouverneur na biso, hein? Tango ba ko filmer, hein? Anke na kudila, anke na kudila, anke na kutuba. Pourquoi mon grand frère a tout, pourquoi tu m'as fait ça? Mais après ça, Bamoni Soussou Kaka vice-gouverneur, il est parti au bureau des gouverneurs de la ville, pardon, du Congo central, bah s'embrassane, bah sepelani, problème exact, mais moi je croyais que ceux qui vice-gouverneur à quel bureau il y a gouverneur et rosa ma kofi muterole kana kuna puisque ça mobali mais mon gouverneur ya beto ya Congo central pardon vice-gouverneur kena kudila moi na bakala ke dilaka pamba ve. Muke na nganzi na video hii na mama Mimi muke na kutubila nge bika kusala ba video bika nge kusala ba video betuke bana ya Matadi bana ya Boma bana ya Chela bana ya Mbanza Ngungu bana ya Mwanda partout bake na nganzi na nge. Je pense que pour lelo mama Doris Samino bolinga kasuki wana bolanda video ya mama Mimi boyoka mama Mimi ndenga sa kongwenya ezaki bongo mama Doris Samino bolimsana kanda na zaki nango na ko manquer jamais kotika o yangai balobi MBC bazabakana balobi mosenzi na Versace Gisèle Tati mère double wana na opesa Hercule banvoie tout et mambote place à Zali baïba lata na bango Hercule banvoie tout et puis mon général Johnny Kimbambo yabino ya wana jiklo wina babi bébé wawa to pesi bino mbote nzambe nanga apambola bino wana tokutani mbala sima na émission la bino bolingaka to bandi lelo émission la bino babi sasa ba senzi news yango toyeli bino lelo tozaka ko sasa toaka ko panza donc merci na bato balingaka mama Doris merci na bino nzambe nanga pambola bino tokutani prochainement bye bye. Ne t'inquiète. T'inquiète pas maman. Bonsoir, vous me connaissez, moi c'est Sarafina Aponga. Je suis là avec maman Mimi. La célèbre maman Mimi. Et tout ce qu'on vous raconte c'est faux. Maman Mimi n'a jamais été emprisonnée, n'a jamais été enfermée quelque part. Elle est là devant moi. Elle partage son pot, en chair et en os, elle est là, elle vous dit bonsoir, vous me connaissez, c'est bien moi Sarafina, en chair et en os aussi. Donc si vous m'avez vu mes publications aujourd'hui, vous allez voir que j'ai la même tenue, la même coiffe et je suis avec maman Mimi. Donc un peu de respect, respectez-la, c'est une dame, elle est mariée, elle a des enfants, en plus c'est une grande dame politique. Batanga bata politique, batanga mami Mimi no boza wapi. Batanga baby non. Ah, lui wanani, bon commatin, bon musika, bon bana, bon tika tranquille s'il vous plaît, laissez maman vivre sa vie, donnez-la sa liberté s'il vous plaît, laissez-la se permettre de voyager, d'aller où elle veut, d'aller faire ses courses calmement et de se promener quand elle veut, s'il vous plaît. Je veux encourager toutes les femmes, toutes les filles de ce monde à ne jamais avoir honte de dénoncer tout ce qui est violence sexuelle. Parce vous avez compris, j'espère. Nous avons droit à être utilisés, pas comme des objets, mais être utilisés comme de vraies personnes dans la société. Vous avez compris, j'espère. Toute fille, toute femme qui, quand elle se sent abusée, qu'elle n'ait pas honte de dénoncer. Dénoncer, hein, s'il vous plaît. Dénoncer. Alors, peu importe fille, adolescente, jeune, même si tu es mariée, dénonce. Parce que quand tu ne veux pas et que ça se fait, sache que tu es abusé et tu as été violé. Voilà. Donc, on est tous en train de dénoncer. Et moi, je fais partie. Non-violence à la femme. Non-violence à la femme. Zéro pas tolérance. Du tout. Zéro tolérance. On ne tolère pas. Et nous tous, on sera partout. On sera sur les réseaux sociaux partout au monde. Si vous voulez enfermer nous tous, alors, il n'y aura plus de femmes sur Terre. Voilà. Donc, on
on est là. Tout ce qui ne tue pas nous rend beaucoup plus fort. Voilà, moi je fais un gros bisou à maman parce qu'elle m'a permis d'être là avec elle. Et vraiment, donc vous connaissez de toute façon. Maman, notre célèbre, celle qui nous défend en fait. Elle a levé sa voix, elle n'a pas eu honte, elle n'a pas eu peur. Donc faites comme elle, faisons tous comme elle. Il faut abandonner la peur. Voilà. Laissez la peur parce que ça nous bloque un peu. Hein? Absolument. Donc laissez-moi ça. Voilà.